Mbote mingi na bino bande ko balandi ya Vom Télévision etando ya Bonsomi etando ya Bwania etando ya Bolamusi baido na pungi matondo mingi na bino na tango pengonga yebo miseni penza ko pesa biso nanzela ya émission na bino misala miabato émission yekelema penza na tina ya koya ko pesa lokumu pe ko tombola pe ko monisa penza misala miemi ko salemaka okati ya molongo ya mokili pe ko lakisa penza bango basali misala miango pe ko solo na bango koyeba penza bozindo mikakatano nini bali kokutana na yango na kati ya bomoi kolela bongo misala pamba te lobaka mboka ekotonga makakaka na nzela ya misala lelo mingi bandeko na biso mingi bakosala ka bongo misala maboko bazali bongo komona na lokola bato moko bazangi tina na kati ya société na biso nzokande à travers misala e bazali kosala ezali kopesa pe lokumu ezali kolongola pe lisusu mwa ndambo ya kokela to bongo ya chômage na kati ya mboka na biso Congo kasi batiaka bango penza kate kasi batalaka penza te ngambo na bango yango biso na nzela ya Vom Télévision pe na nzela émission autozwa mokumba koyaka lisusu liboso na bino balandi ya Vom Télévision na tina kolakisa bino pe kotombola pe kopesa lokumu na basali misala ya biso solo bongo mesano bo mesani moko na biso na nzela ya Vom Télévision mokolo nyonso ya moyambo to pe bongo lundi chaque lundi na ngonga 19h juste pe rediffusion chaque vendredi na ngonga 16h30 émission ya bino misala ya bato kati na Vom Télévision boyebi ete tozalaka biso moko te ndeko mopepe liboso ya etando na bino tokotambola kelongo na yanga ilipasa ndeko mazengo bilungu oyo tozali na bango lisusu na mesa ya mosala mokolo mwa lelo ndeko mazengo mbote na bino mbote ndeko mopepe mbote pe na bino bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya Bwania ya mayele pe ya Bolamusi baindo na pongi longe kani ndeko mopepe basili bongo koloba toyaka liboso na bino émission ya misala ya bato na tina yata kolongola penza mingi bilenge to jeunesse na molimo ya goigoi bozoba botau bolembu kokotisa bango penza mingi na kati ya misala pamba te mingi bamona kaiti bato basalaka misala ya maboko to domaine technique bazali bongo bato négligé to bato bazali bato bo bazangi tina na kati ya société nzokande à travers bango nde tozosepela kolata malamu tozosepela kofana kiti ya malamu tozosepela na bamikili tozomona ya bapaya tozolula yango na bafoto na balongi somonaka yango eza à travers misala ye bango bazosala pe bazomonisa yango kasi pasi pe misala yango ezali bongo valoriser te na pai na biso awa bayindo yango moni Vom Télévision epesa biso penza espace munene tokendaka esika nyonso misala ezali bongo kosalema kosola na bandeko kokabona bongo makanisi lolenge kani mosala na bango esalemaka o mokolo na mokolo ndeko mopepe matondo mingi lipasa na nga mazengo matondo mingi lisusu na bino bandeko balandi ya Vom Télévision kaka ndenge ni mazengo bauti koloba mpona kokanga penza maloba te mokolo mwa lelo na mesa na biso ya mosala tozali biso mibale te bo momeseno boyebi ete biso tokotambolaka nde tokokendaka koluka pe bakoyaka komilakisa komonisa ya bango misala ye bakosalaka mokolo mwa na mesa ya mosala tozali biso moko te toyambi ya biso mobiangami oyo bokomona bango bokodécouvrir bango na tango moke oyo etikali na biso tokosolola na bango pe bakolakisa biso bokeseni ya misala miye bango bakosalaka pe bakolimbola yango na kati ya mozindo na yango na mesa ya mosala na biso tozali bongo elongo na mama Moana mbote na bino mbote papa mopepe matondo mingi mama toyambi bino na mesa na biso ya mosala mokolo mwa lelo na etando ya bonsomi ya baindo Vom Télévision kati na émission na biso misala ya bato émission ezali kopesa penza valeur na bino baye bokosalelaka biso bongo misala ya maboko oyo lelo bozali ridiculiser na kati ya société bakomonaka bino penza ntina te nzokande bozali bato ya ntina tika bomilakisa nano liboso ya bandeko balandi ya Vom Télévision bayeba bino penza na mozindo ntango mosusu biso totangi kaka mama wana kasi bayeba nani yango ne mama wana mosala nini oyo akosalaka oyo akombeli biso mokolo mwa lelo merci na ndenge opesi nga parole premièrement napesi yo matondo mingi mpo bino nde bozo reconnaître biso à travers bino nde valeur ekopesama peut-être na misala oyo tozosala kombo na nga eza mama Yolande Moana naza mariée
mobali na nga aza pasteur. Nasalaka mosala ya maboko. Mosala oyo ezali tobenga yango en général eza accessoire en panne. Mosala oyo tozo transformer eloko nyonso eza na capacité ya kozala transformer na liputa. Tozo valoriser liputa. Donc ndenge tolobaka liputa eza symbole ya Afrique. Nde mosala nasalaka yango wana ya maboko. Mama Mowana bandiko bandi avant télévision bolandi bango penza na bokebi ndenge balobi to ebite na mosala bolobi bo transformaka babiloko nyonso en pante ko découvrir biloko yango kala mingi te biso na bino katonito ba penza bakoki ko benga bino nani na mosala oyo bozali ko sala donc ni to yebi ke boza ba artiste bien sûr mais artiste moto na moto na domaine na ye ba ko bengela ka yeso kaza aza peintre ba ko benga ye na domaine na ye so kaza maçon so kazali ferrailleur so kazali nani staffer wana nyonso misala ya kata ya maboko siko na ngambo na bino na mosala bosalaka bakoki kobenga bino penza nani? Mosala na biso déjà eza mosala ya entrepreneuriat oyo to apprendre en quelque sorte tokoki kobenga mape ba styliste parce que to créaka. OK. Ndenge lobi bakoki kobenga biso pe ba artiste parce que to créaka. Art eza eloko oyo muto azo créer euti na esprit na ye. Donc muto a osepela kobenga biso artiste abengi mais o ba mususu babenga ba styliste donc na ndenge wana tozo bango penza ndeko mazengo na domaine ya balobi tozo bango na domaine ya art lokola bango bazali na bango pe kaka ba artiste bango nyonso mingi na domaine na ya styliste o tokoswana bango penza mokolo malo pona koyeba quel genre ya misala oyo bakumbeli biso na mesa ya mosala mokolo malelo. Mama Mowana tozongi kaka penza epai na bino ndenge bolobi tobenga bino styliste artiste lokola bosala ka misala ya mboto kota penza na bozindo tokozala mingi penza na posa nano bosala biso présentation ya moi eloko moko oyo ekokotisa biso na mozindo ya bandimbola kwanda misala bosalaka na ngambo ya ko transformer ba pan quel genre ya biye obino bosalaka pe na balolenge nini tosalaka ndenge na lobaki tosalaka babiloko ebele na ba forme ebele bakomona on a télévision mais premièrement ce qui est dans eloko ezala à la base des formations na biso auto bandelaka ezalaka kosala basak ya basi oyo net on a simbi na maboko nde to banda to sala formation nango basak oyo ya basi eloko liboso e atira biso to benga ngo basak personnalisé linkolo basak oyo bakomi na kombo na yo mutu mukolo nango eloko ya tira mingi biso basi ya liboso na basaki oyo eza yango akobo oyo tochaka nde misala tosalaka en dehors ya basaki ya basi tozana babiloko mosusu oyo tokopresente awa tosalaka matano mingi ndeko mazengo tolandi na mwa mokuse nanu tozokende penza malembe ko découvrir misala ya Mama Mowana toyebi te moko to mibale ya kobakisa ekolo kolandela bongo misala ya bakumbeli biso matano mingi na bino bandeko bandi avant télévision toyambi bongo Mama Loana ngeta Mama Loana o bazali moko styliste ya ko transformer pan na forme nyonso eloko ye ezali mama toyeki bolobi bongo musala o bo apprendre ango to eza inspiration to boye kolango quelque part o bokoma kosala na misala boye to apprendre musala o na apprendre yango nazo se rappeler déjà boye naza gradué en sciences commerciales musala eza vraiment pas se retrouver na mboka na biso alors na loba ki tant que femme na ko vanda bongo te olamuki na tongo olali olamuki un jour nakutana na libaku malamu nde to lobaka sur Facebook il y a formation ya accessoire en panne na ko citer kombo ya nini te pona ko sala publicité te alors na contacta ki bango ba pesa ki biso adresse to que to sali ba formulaire nyonso bango ba sengaki et après to zu formation na biso na centre wana mato na mingi Mama Loana na kati ya formation na bio ndenge bosaleli yango ti bokoma na niveau oyo tokoki koyeba musala yango ese déroula ndenge nini pona kolongola liputa kokata yango kopesa yango forme to kolata yango na sac ba étape nini ezwaka bino po musala ekoma ti na résultat final boy ba étape eza vraiment ebele pona ko sala sac ekoma ndenge sac evandi boy eza vraiment ba étape ebele ba détail na kopesa te
Pour un secret à métier, sommes dans un besoin de détails pour la formation. Donc, l'étape est belé. Na début est vraiment difficile. Difficile dans le sens ni parce que oh bazaki déjà bazaba couturier, bazaki na facilité à comprendre et loko bazo la kisabiso. Mais nga loko la naza du domaine T nazaki na ba difficulté na ba lakine moko boya mike bandai osa ke fallait na bongisa. Mais avec le temps, toujours quoi apprendre chaque jour pour ça là toujours quoi apprendre chaque jour. Ola lo lamuki ozo quoi apprendre. Des fois tu te rappelles na ba YouTube, ba Facebook, ba WhatsApp, ba TikTok pour na kotala ba modèle ya sika ozo parce que chaque jour na msa na biso ba modèle ya sika ozo ya. Les bandés na ba difficulté mais tu améliorer qui siko ça va. Les bandés qui na ba difficulté siko yo bo s'améliorer siko ça va. Bande ko bandi avant télévision to ko bana bino tango nyonso soki nanu moto akufite aprenaka kaka chaque jour on ne sait jamais. Maman Luana bango balobi te bazaki na difficulté ne bandeli lokola balingaki musala ngo bakota ki pe na souci yango to moni résultat final yango yo bakomi pe ko sala e komi pe ko sunga bango lelo to bakana bilo tango nyonso musala zobe zalaka te kasi moto nde azoba azalaka po moto nde aponaka musala ndeko mopepe maloba na ngambo na bino matono mingi ndeko mazengo to andi bino penza na bokebi mama mwana tozonge pa na bino to eki bomeki mwa mokie ko simba aspect ya formation et musalo bozo sa zali fruit ya formation bino boye kolaki tango ndeko mazengo alobi bomeka mwa mokie ko talisa déroulement ya misala bolobi non to ko livrer secret et ko senga bato baya to ebite pa na bino lelo na tango bino boye ko li musala ici bobima déjà bokoma pe maîtresse na quoi na bino. Ouais, depuis na école musala ça fait combien de temps? Na école on a 2020, ça fait déjà 4 ans. 4 ans oyo boza une expérience ya bino moko. Sikoyo bokomi déjà okeli mwa atelier ou boza na esika déjà bozo pesa formation oyo bato bakoya kolanda po soki baza pe na posa ya koyekola pe misala ngo lokola bino boza capable ya ko fournir bango. Atelier comme tel te parce que atelier zo senga biloko ebele zo senga possibilité wana toza na mona nte ya ko créer atelier moko boye po ko senga ba matériel ebele mais centre de formation na pesa formation kuna na quartier côté naza na Gulf bato ba mi komisaka de façon na komi on a Facebook bato bayaka to pesa bango formation net na minute naza pe na formation na bato mususu formation to pesa yango d'une manière d'une autre na sens nini okoki kozala oza na fondation na yo wana oza na besoin que bato ya fondation na yo pe ba apprendre métier oyo biso to apprendre oko contacter biso ngana koya na esika fondation na yo eza comme maîtresse na apprendre bana musala et puis na zongi mais individuellement pe nga pe na sala kana ndenge nanga. Ok, tokoliki wana tango tokoma na tango na ngonde bokopesa ba contact pour permettre bande koba kokabongo penza ko rejoindre bino. Tongaki to simba mwa muke na ndenge bouti kolobela kaka na aspect etali bongo ba formation ezana ba exigence nini o esengamaka na moto soki aza na posa ya koyekola mosala epa na yo kopesa information nini na nini o esengami po lelo oyo toyebi ke mboka na biso misala eza te me bato mpe bino ba entreprise ya mike bokomi kosala bokomi kotia penza mibeko to mpe bongo batalo moko ekoki kopermettre bato te baya koyekola epa na bino toyebi te na nzela na bino mama mowana nini na nini oyo esengamaka to par rapport ya bacritère nini oyo esengi moto apusana pene na bino po ayekola mpe mosala oyo. C'est vrai que ndenge olobi bato mosusu batiaka bamontant oyo bato mosusu esengi te parce qu'à l'époque oyo biso tozwaka formation tobimisaka mpenza mbongo ebele mais tozo comprendre sikoyo ndenge mboka na biso ezokoévolue to mboka na biso ndenge eza na difficulté na moment oyo eloko ya liboso esengaka nano moto as'inscrire moto aye as'inscrire alobi ke ngai nalingi nasala nini naya kozwa formation inscription ezalaka gratuité totiaka mwa prix moko wana mpona inscription po motu bo assuré ke motu oyo akosala nini akoya après inscription tofutisaka mwa bafrais mo boye bafrais wana oyo edaka biso tosomba matériel oyo ekoyede biso pendant formation parce que biso moko boye toza na mbongo te oyo yo moko okende osombi biloko nyonso après oye non donc totia na biso mpenza montant ya makasi te eza nango bamontant ya moke. Mama mowana bandeko balandi ya Vom Télévision bozolanda bango ndenge bato bazoloba en tout cas mboka na biso bauta ko epingle yango balobi
baza licencié en sciences commerciales bolobi gradué en sciences commerciales à l'UPEN. Oyo bazali kasi pona ko trouver misala na kati na mboka na biso eza pasi. Bomoni ko na ba titre académique baza nango batali yango te. Kasi balobi te tokoki pe ko kende na branche mosusu to yekola mosala ya maboko. Oyo ko sunga bango na bomoi. Tokolika lelo oyo bayekolaki. Lelo pe ba revenir ezali quand même. Na mai oyo na oyo tozui to apprendre. Ba revenir Déjà métier à vie oyo na tikali nango. Ata lelo na, par exemple le journal lelo na une semaine na salle un mois na azu commande te na te quitté mais au moins métier etikal déjà na kati na nga eza déjà avantage à ma case. Elingi koloba bande ko balandi avant télévision na kati na biso tozalaka bongo na makabo oyo kozanga biso courage pe kozanga biso lolengi to ko exploiter yango tomi pesa kaka te tango mosusu na tanga kibitelo ya misika lokola mosala eza te na vandi nakoki pe kokota na eteni mosusu ekoka bongo kokumbela ngai pe lisusu mai ya malonga ndeko mazengo lelo bilenge la biso na kati na molongo ya mokili baike bamipesi mika na kati na kelasi po ayebi ke na nzela ya kelasi nde esika bongo ekozwa mais soki na kelasi esimbi te bakomi te na esika ya kokanisa ete libanda ya kelasi bongo ipe ezali lokola ndeko na biso tosili koyamba na mesa ya mosala boyoki bazali gradué en sciences commerciales na l'IPN kasi vu mboka etamboleli misala ezali te ameki mo moke kote mosusu akili koyekola mosala ya maboko oyo lelo mpe azali bongo na bareveni nini bokoki kotalisa lisusu likolo ya mai wana matondo mingi na bino bandeko ya Vam Télévision tozali bongo kosolola na mama Loana lolenge kani mosala na ezali bongo kotambolela boyoki bazali bongo licencié en sciences gradué en sciences commerciales base limité te batali titre oyo baza nango te mais bamoni ke tokoki kopesa pe forme mosusu po to gagner vie pour ani te na bino bokenda ko exposer banzoto na bino na ba réseaux sociaux pour na rien pour na kozwe loko te bozo tali kanti ya mama Loana bokota ta na ba atelier na ba centre de formation boyekola po sunga bino lokola peso sunga mama lelo bolimbi sinde ko mazengo to profiter to glisser mutuna wana par rapport à yelo bolobeli to ebite na ngambo na bino ezanga na matériel nini o esengaka ko constituer sac to ebite bosukeli kana ba sac to bozali pe na ba speli mususu ya bisailo mususu oyo bosalaka matériel au tosalelaka eutaka non pechine yango tolobi ke différence ya basaki oyo biso tozosala na ya bango eza te eutaka chine eza bamatériel oyo bango mpe kuna bautilisaka yango biso mpe toutilisaka awa tosalaka basaki c'est vrai mais tosalaka basaki ya kari kaka te tosalaka mpe basakodo oyo eza sakodo tosala yango na liputa bato oyo bazotala biso na écran bayebi ke oyo eza liputa sakodo tosala yango na liputa on parle liputa na nini na otanga mais tomoni bino bolobi différence eza te mais biso tomoni différence moko bino nde boambala yango na liputa mais tomonaka bandeko mosusu eza na batisi mosusu oyo basalelaka banilon koambelira yango estce limité te na kosuka kaka na maputa bokomaka mpe na niveau wana tosalaka na biso totyaka mpe banilon totyaka kutu mpe na baposhe na kati ndenge bango mpe batyaka basaki na bango to na baposhe na kati ezalaka sikoyo ndeti oyo tosalaka balobaka ndeni tomélangeaka okosala kaka modèle moko te oyo nalakisi eza modèle oyo naza nango a sur place mais tosalaka mpe ozalaka na banilo nango na kati eza protégé na baposhe nango ndenge client asengeli eza mpe durable neti oyo eza vraiment durable okosokola mpe soki ekomi salite onettoye yango otandi yango proprement lobi mpe oyo omoni ke ezongi clair eza kutu plus durable ke oyo bachinois bazotekela eza kutu eza kutu plus durable koleka oyo bachinois bazali kotekela biso mama évolution yango na marché eza ndenge nini banda boyamba formation yango ti na avant mpe na asir boyoka bamasolo yango déjà toyebi te évolution yango sikoyo na terrain eza ndenge nini basaki en panne na baévolution babiloko bozosala évolution nango na terrain naloba ekomi kutu nde ebele par rapport à ndenge tobandaka ekomi ebele parce que bato ebele mpe bazozwa formation nango sikoyo tokomi na devoir moko à chaque fois ozala mpe na inspiration ya sika osala eloko ya sika mpo mpe ya yo mpe eteka
ba prix au tonde côté kakala on doté comme le loté wana penza na possibilité donc mati ba prix mati ba prix ya biloko oyo to sale la et mati mais ba prix à côté kabiso ce qu'on a marché kiti pourquoi ils ont la base misusu bazoya a une formation vraiment bien té bolingisanga a une formation na bien té ou soit azwa en sérieux té na ebité mais ils ont quelque chose ils ont marché té tant ya ko ya na marché vu que biso no côté comment té kana ba réseaux sociaux tant ya ko ya na marché a kitisi prix oh yeti a kitisi prix wana matériel azo ko utiliser na obiso bantu to ko utiliser ils ont ndenge mo côté parce que ba client na biso balinga biloko kwa moins cher ba misande na moins cher ko ebisa été ça qu'on a combien autant écoute na mona mutu moko boye na Facebook a chaka ngo autant mais ils appellent pas client pour ça de singa pe na ebisa na bité maman mais quand on consomba on comparer qualité oui qualité mais ne bande tondo te quand on a pris moko bien sikoyo tozaki obligé à repita parce que yo bo bando za likolo te tandis que bat ba komi belé bato bakomi belé to suka kaka wana to simba wana côté ya qualité différence nini ezali soki mutaki kosomba saki oyo ya boye na marché ayeba saki na sombi eza ya qualité assez tout ça que eza qualité ya makasi pour déjà boza du domaine bosala rango déjà bon muto eza du domaine a na facilité à comprendre que eloko yo eza qualité assez na client qui esomba na client ce que eza passe eza passé pour ayeba ki eza durable tout ça durable té il faut utiliser na client eza passe ngande na du domaine de na oui comprendre que eza ça qui matono mingi na bino bande ko bandi avant télévision tozali bon ko koba elongo na mama bazali bon ko pesa le coup mpe ko lakisa lolenge kani musala na bango et se déroulaka pe tambulaka chaque jour mokoto mokolo na mokolo tolobaka notango nyonso to consommer mingi oyo eza mongo ya Afrique ya biso moko so tozali komona bongo bamboka bapa ezomata mingi eza pe à travers babiloko biso moto tozokenda kosomba kuna tozoyaka nango mpa na biso bambongo wana tozokotisaka mpa na bango yango tozosala évolution ya bamboka na bango le contraire so tozwi bamini société ya mikie totomboli yango tokomona ki ekotombola pe babilenge oyo bazosala eloko te bakobenda bango baye formation bao mpe bazengeli banda kobenda ti ekosisa chômage na kati ya mboka na biso ndeko mpepe matondo mingi ndeko mazengo balobi elenge ya lelo eliki ya lobi bokasi ya mboka ezali bilenge soki biso bilenge tokomi bwaka na biso na komela bazododo soki biso bilenge tokomi bwaka na biso na mabina tokobwaka na biso na kibundumba tokobwaka na biso na maimazangi ntina nzoka ezali na misala mie oyo tokoki koyekola na mwa tango bandi kopesa biso pe revenu ya malonga po toyeba komisunga na kati ya bomoi na biso bandeko balandi ya Vom Télévision bopesa kaka biso tango pe ngonga na nzela émission ye misala ya bato ekosunga bino bo découvrir ebele ya misala pe bo comprendre et la musapeli suma kanise pa ina bino ba ebozali na kati na bandako kovanda mama mwana tozonge pa ina bino lisusu toli kopusa na pene ya kobenda penza esuka ya manaka na biso katolingi tomeka mwa moki koyeba projet d'avenir na bino par rapport ya mosala bozosala bien que lelo bolobi nanu penza bokomi na atelier te bien que lelo bozo plaider moyen ba difficulté ya ba moyen makanisi na bino o etindaki bino bokende kosala oyo komisi bino lelo o bozali kasi o etikali pona liboso nini bozo kanisa lelo oyo soki batali pe ngambo na bino soki bapuye bino pe mwa mokie nini sengi bosala po bokoka bon kolongola d'élégance etondi na kati ya bilenge na biso. Merci. Projet d'avenir nde tozoloba liboso nano eza créer atelier. Pourquoi créer atelier? Parce que atelier ekozala centre esika oyo tokoki koapprendre bato ebele tozomona deux fois bafille mère na Kinshasa awa bazosiste tozomona baorphelin baza na soutien moko te motu moko te azosunga bango mais soki toza na centre de formation na biso esika o matériel nyonso ezali donc tolobaka matériel tozoloba mpe na kotonga tout couture parce que couture mpe esengaka tozala na ba machine moko ya bien oyo ezopesa mpe couture moko ya bien na sac propre po ntango client mpo azosomba même si aza ya biso te même aza ya étranger aloba non malgré congolais moto asali yango mais eloko eza nini eza propre donc il faut créer atelier moko soki nzambe asungi biso to soki soutien emonani to créer atelier
na atelier wana nde tokozala na capacité ya kobanda koformaka mpe bamisusu parce que tokotika l'éternellement te biso mpe tokoleka na nsima na biso mpe fo mpe totika mpe bato wana mpe baya kotika bato peut-être lobi lelo tobandi yango lokola aventure mais lobi mosala oyo toosala mpe ekoki kotombola mpe ekolo na biso lobi mpe tokoki kotombola mpe drapeau ya Congo libanda kaka na mosala oyo tozosala donc projet yango wana toza nango soki tokutani na ma ekosenga kaka mutu po asala mosala yango esenga azala mpe kaka tailleur lokola bino to mpe mutu akoza mpe na domaine mosusu aye na ye mpe koyekola kozala na maîtrise akosimba makambo nde nalobaki na ebandeli nga nazalaki tailleur te nazalaki nasali science commerciale et administrative oyo nga nayebaki eza makambo ya commercial na administrative mais na apprendre mosala oyo ya maboko ntango natie corps âme esprit na nga nango nde sikoyo nakomi koluka nayeba kotonga parce que namoni ke science commerciale oyo nasali epesinga mosala te mais mosala ya maboko ata 10 francs ezobima wana il faut sikoyo nasala nini nayekola mpe kosala nini kotonga soki mutu ayebi na ye mosala mosusu oyebi coupe couture te mais oza na besoin oapprendre na ye ntango okoyoka besoin sikoyo ya koapprendre susu mpe kotonga tokoapprendre yo mpe susu kotonga parce que eza avantage ya koyeba nyonso mibale parce que ntango ozosala ozotonga ozocomprendre ke art na nga oyo nasali vraiment nga momo natelemisi yango na ebandeli mpe nasuka donc soki moto aye toapprendre ye ndenge basalaka no misaka tokoapprendre ye mpe kotonga soki alingi bamosusu neti basi bamosusu balingaka vraiment kotonga te mpo mosala ezalaka makasi aokanga na mwasi mokongo mpasi navanda susu natonga apesi baraisonne mais oyo akozala na besoin ya kotonga eza mpe na baavantage mpe badesavantage nango mpo mosala nyonso ezalaka mpe na baavantage nango soki okoki kopesa mwa bandeko mwa goût ya kozwa déjà sentiment ya eloko yango kete eloko na okende en tout cas avantage nango eza boye mpe mwa badesavantage mokie oyo bokutani nango déjà na carrière ya mosala na bino na bandana na badesavantage eza que souvent tokutana na baclient mosusu apase yo commande mpo tosalaka commande na internet oyebi mutu wana te mutu wana mpa ayebi yo te apase yo commande ya mosusu atindelaki yo mwa avance mais comme na moment koretire boye banda mani biloko evanda okoma obenga mais madame eloko banda oyebisaki nga saki eumeli o nakoya misusu mpe kutu akobenga yo apesi yo na adresse okei wana okomia na numéro telefone ekangami okesala livraison numéro telefone esali nini ekangami eza na babiloko mosusu mpe evandaka biso mpe kaboye mais soki oza na mayele oyebi ndenge okoki kotravaille yango parce que neti basak oyo totyaka bakombo soki motu asali yo commande azwi yango te po kombo na eza mais sak odo soki osaleli nga commande ozwi na yango te bon sak odo mpe ya deux personnes oyo basengaka mpe batya bango totyaka mpe bakombo eza kaka boye te bakombo mosusu totyaka yango ezalaka ya surfilage ya couture faut kolakisa mpenza bandeko bamona baqualité mpe misala yango nyonso ndenge baimage komona donc oyo soki moto osali yango eloko ya bongo na osinquiété mpena ti mpona ozongisa na marché mais baoyo totyaka bakombo oyo vraiment esalaka biso ezala donc na inconvénient moko ya mabe wana kote wana nde désavantage yango wana désavantage oyo nakoloba mpenza mpona yango wana mais avantage eza ke métier nyonso déjà soki oyekoli yango eza avantage lelo okovoyage okokende esika moboye soki opportunité epesambeli yo oza deya na métier na yo na motu eza déjà avantage tolonga na avantage ke non nakosala saki na nga nakoteka nakozwa bénéfice wana eza mosala ya motu nyonso motu nyonso so azosala mosala na ye alukaka lifuti soki osali okozwa bénéfice soki oteki biloko na yo okozwa bénéfice mais le problème ke avantage ya liboso eza métier oyo oapprendre okoki kotika mpe de génération en génération po mosala maboko eza ndenge mo te na misala oyo tozokoapprendre na bauniversité ya mpasi navandisa mwana nga na ndoyebi se omoi na science commerciale etravaille ya boyeboyeboye na okoti na bacomptabilité mwana nga par exemple ya 12 ans mais nakozwa mwana nga 12 ans na lakisi métier oyo déjà eza avantage mwana nanga 12 ans nakolakisa métier mais mwana nanga 12 ans navandisa te na ndolakisa comptabilité donc c'est un peu ça baavantage nde yango wana
matondo mingi mama Moana ya solo balobaka etando ezali ngonga en tout cas bopesi biso penza elengi ya kosolola na bino penza lisusu na manaka na biso pamba te etenio bosimbi eza vraiment motu ya makasi kasi tokolikia lelo ezalaki lokola tofungoleli bino ekuke mpona mbala ya liboso kasi kozala mbala ya suka te mpo tokozala penza na posa ya kodécouvrir ebele ya misala oyo bino bozali kosala tokolikia bosolimite kaka te na basak bozali mpe na misala ebele oyo bozali bongo kosala tokomona yango bandeko bandi ya Vom Télévision tozali koloba na bino tango nyonso na nzela émission na bino misala ya bato ekosunga bino elakisa bino ebele ya makambo ebele ya misala ozali kosala mapenza na bolongo na biso ndeko mazengo tali kokende kobenda penza suka ya manaka na biso ya mokolo mono pamba te kuna na sima deja Mbala Manchadila bazo kosala biso signe ete ngonga penza ekoki kasi tokoki nani te kokabwana na mama wana boye sans que bameka kopesa conseil na baye bazali kolanda biso mingi penza bilenge baye o lelo bandimi na bango batia mapeka likolo balanda kaka ba science commerciale balanda kaka o bakoki kolanda kasi baboya na bango kotala pe domaine ya maboko toli nini mama bokoki kopesa na bilenge o bavandi na ndako baza lelo kwa kosala te bazotelema na banzela kosala ba n'importe quoi pe bozanga te kopesa contact na bino pour ko permettre soki bato baza na posa ko contacter bino pour na ko bénéficier na ba matériel o bozana ngo bakoka bongo penza kozwa na mois 35 ans toli ya pete ndenge ndeko na biso alobaka toli ya pete na koki opesa na bana na biso bandeko na biso souvent baoyo bazoya sika mpo bango baza influencer mingi na baréseau sociaux balingaka bakóma bamillionnaire mbala moko en esprit kotanga eza mabe te kotanga eza vraiment bien mpo biso nyonso totangi mais nde balobaka sous métier ezalaka te mosala ya maboko eza important makasi eza très important ezala mosala oyo biso tozali mosala maboko ezaka oyo biso tosali te menuiserie misala nyonso oyo moto akoki kosala wana ata eza na bato mosusu bazoyekola kosala ata yawu ya pamba ata neti nga mpe yango nasala yawu eza mpe na mwa avantage nango na kati c'est pas parce que oza licencié olobi te na vandi boye nazozela mosala biso tobeta mpe baporte ya misala tokotisa bademande ekota mais ezonga te mais soki oyebi mwa mosala na oyo ya maboko ozosala peut-être na nzela ya mosala na oyo ya maboko okoki kokende kokutana na mutu moko boye mutu wana atuni a part mosala oyebi eloko mosusu te omona yo okoloba te a part mosala oyo naza gradué naza licencié na eloko tel mosala mpe ekotisi mpe na esika oyo bandai kotika ekomisi mpe na sommet esika oyo olingaki okoma donc oyekola mosala na biso ya maboko numero na ngai ya telefone eza 089 015 54 68 soki nde tolobelaka plus 243 89 015 54 68 soki moto abengi ngai même sur WhatsApp akomona nga na janvier ndeko mazengo mama Moana bapesi toli ya pete ndenge bango moko balobi yango na bandeko na biso bilenge baye oyo batie mapeka mingi penza likolo baboyi kotala ngambo ya mosala ya maboko babengi bango kaka te baya kosala misala oyo kasi balobi mosala nyonso ya maboko oyo nga naza mécanicien oyo ngai naza charpentier oyo nga naza vitrier oyo nga naza oyo nazali ezali mosala ya maboko donc natangaki bakelasi oyo natangaki kasi vu eke simbi te nakoki mpe lisusu kokende mopanzi koluka po ete tomisunga po tomonaka mpe lelo bamama ye batekaka makala batangisaka mpe bana baza na bauniversité toyebi te biso tobendi suka lisusu mokolo mwa lelo epo na bino elongo na mama wana nini yango etikali ya kotalisa susu bandeko balandi matono mingi na bino bandeko bandi ya Vom Télévision mama Luana balobi oyo esengelaki mpenza baloba compte tenu domaine na bango pe kote ya mingi bilenge na biso ya Afrique oyo tokobakisa lokola mwali te ezali bandeko na nga bilenge totika koexpose banzoto na biso pour rien na bainternet na makambo ezangi ntina na bamabina na baplace moko oyo ezo apporte te un plus mpa na biso jeunesse le contraire tokota na kati ya bamisala bamini entreprise agister omonaka na coin na bino oyo négligeaka ye mais lobi soki aza na mbongo yo moto okokende kosenga soki ozangi mbongo bolimbisi okokende kosenga ye moto wana omonaka akenda komema mai wana soki ozangi mbongo okokende kosenga kokale te le contraire osengaka ye te yo mpe kota na kati ya mosala approche ndeko
oyeba nini onde kwa salaka po yo pe koma ko sala ozanga 100 francs te 200 francs te yango to lobaka tango no so mosala ezoba ezalaka te kasi moto nde ezoba azalaka ebele bolulaka mikili ya poto na kendelelo poto na vanda na poto eza automatisme te euta likolo kiti na se poto komi bongo te eza à travers bato basalaka misala pe évolution ya technologie na bango ya chaque jour ndezo sala ke mboka na bango etombwama ndeko mopepe ebandaki malamu ekolaki malamu pe ebendi lisusu penda suka na yango malamu totonda botondi yambo na mobianga mina biso mopolo molemo wana toyebi te eza mbala ya liboso kasi mbala ya suka te po tokoma penza lisusu bisika nyonso oyo misala yali kosalema mpona komonisa na bandeko balandi tondi bino penza botondi na ndenge boyanoli na mbela na biso ya mokolo mwa lelo tozongisa lisusu matondo na balandi ya banso ya Vom Télévision kuna topesi mbote epai ya Dr Makumbungu bisika bazali penza topesi bino bambote balandi minene ya Vom Télévision tozongisa matondo ya mingi na équipe technique mobimba ya Vom Télévision na mosala monene ye bazali bongo kosala po tokomela bino penza na bonzenga liboso ya ba etando na bino tosungamaki mokolo mwa lelo na dete kwaku yaka lao maisha elongo na tatambala mancha dila petit mais costaud autrement dit un B-Pro kimia mfumu kimbango kwa penza kuingila ukati ya mabota mokolo nyonso ya moya mboto pe bongo chaque lundi na ngonga 19h pe rediffusion vendredi na ngonga 16h bokozala wana lisusu libusa bitanga na bino pona kozwa émission misala miabato biso na bino tokutana lisusu na manaka mazaliko Dalinga kamo kananga Dalinga kamo kananga Nazala pose